elengi kaka ndenge balobaka na Kinshasa kasi kobokola ezalaka pepa. Lelo tokoma komona ba para mingi bakoma ko négliger bana na bango toyebaka te responsabilité na bango ezalaka nini. Lelo tokoma komona ba jeune ebele bakoma komipesa na ba bombe, bakoma komipesa na ba drogue, bakoma komipesa na masanga na kindumba na moyibi. Kasi soko tuni bango okomona ke bana wana bazalaka na ba para na bango. Nini yango esalaka ke ba se retrouver na balabala boyo kandenge ba para mosusu balobaki. Bon, il y a d'autres parents qui sont irresponsables. Il y a des gens qui masanga via basi. Ils ont parents qui sont makuki zati. Ils ont parents qui mimi utana base de éducation. Tant que parents ont éduqué moi na yo nanda na ndenge singeli. Je ne pense pas que vous avez posé vos camarades d'éducation à Nanda à Kenya ailleurs. Vous avez toujours basé dans l'éducation au Rwanda. C'est influence pour les camarades. Tout ce que vous avez pour les parents. Vous soyez ma montée, vous avez ma montée, et vous avez ma montée pour moi. Parce que vous avez un cadre, moi dans le malin, moi dans le malin. Et ce que tu dis, il y a un cadre, moi dans le malin. Au côté, vous êtes manayo, vous êtes maman. Hein? Côté à moi, maté moi, on a c'est maman là. La maman, le côté la maman, moi là, côté manière maman. Toko senga kaka na ba parents boye bana ko rééduquer bana na bino malamu kasi pe toyebi que quelque part bana mosusu pe balekela ba parents na mitu bana bongo. Para soki o remarqué que moi nazali koyoka te mema elombangu na l'État parce que kuna bakopesa yepe éducation ya malamu. Kasi biso pe bana esengeli toyeba que tozali fitiri ya lobi tango bazali kotinda yo na kelasi bazali kolakisa yo musala ezali pona bolamu na yo moko. Biso awa tobeti mbonda. Ndeko ya Congo, to mona kaka kaler to bimaka na mituka, mais il faut to mitunaka soki ya solo, tozwa kata ya ko entretenir ba mituka na biso parce que kotambola la mituka toyebaka ke ezalaka ba cercle etambola la balabala. Tala lokola motuka ozali komona tunanga ezali wapi nyoso oyo esalemi awa na ipene kolobake mutuka oyo kaka ndenge ezalaki na bandeko la kasi bakamwe ekomi kaka awa bakisi minisi muke kari yango moko ebandi kopela moto ekamwisi population na ndenge moko mabe bayebi te soki nini eza na base ya incendie wana bino moko boyoka ndenge babetsaki mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo. Bachauffeur pour balandelaka mituka bachauffeur tala makambo esalami vraiment soki ezala kota station kuna me oyo bato badaye mituka balandela mituka bapatipona osangala bachauffeur bolandelaka mituka ezangi mpe ezala bila ichaza ozala en panne technique yabona ekasengaki akibana na ye na chauffeur alobi tokita na classe awuti ozwa bana classe awuti kuna elingaki epela kuti na parti ya station wana aboyi toboma moto aboyi tolongolaki ya bapine aboyi ye moko ti aye nango awa adepose yango awa akiti bana na ye ake kuna na pano wana oyo ya biobio wana ale abandi kofilme ye moko afandi wana afilme asimi nzela abengi mobali na ye asimi nzela ake na bana na ye ezalaki na bana ya classe awuti bwazoya kandi omona akomi classe wana akomi moto epeli wana chauffeur asanti da eloko moko boye asanti bien te deja na mutuka akiti mpo ameka koverifie akati na ngambu kuna retune ntango azonga boyakuti ebetikano nde epeli
mutu bananga eza boye eza lokola nzota mutu afa kobima na ntango toketiaka biloko fo kontrole po ezaka message mpona erreur ya moke epelaka moto nde omoni epeli awa biso tokosenga mingi na bashofer boyebaka kosala batretien ya mituka na bino liboso ya kobima po mutuka ekoki mpe kosilisa bomoi na yo na nzela na ntango moke mpe ekoki kosunga yo okoma bisika na ndenge eboki yo moko oyebaka kosala shwa ya kokumba motuka oyo ezala etat normal yango esali mawa vraiment awa na bandeko basala kati ya ipene biso tobetisika mbunda ndeko na ngai toliaka bamabele mingi na bato oyo babelaka ba estoma to mpe bamama ya ezemi na basi ya ndenge na ndenge me toyebaka te ndenge nini basalaka yango bino moko botala fabrication yango ndenge nini ezaka article 15 esalamaka avec impact na idéologie ntango toliaka eloko esengelaka mpe toyeba ndeni basalaka yango bino moko boyoka ndenge nini babeteli mbonda na likambo ya fabrication ya mabele basalaka mabele to bato bakendo sombaka yango na lemba yimbu bayelaka biso soki biso tosombi epa na bango alors tozalaka na système totandi place propre batie mabele wana todwi mungwa totie bana mibali baye babeti yango na libende mpo mungwa wana esangana soki babeti yango esili nde tobandi kolinga lokola boye soki tolingi lokola boye po topasola yango soki topatoli yango tokauti yango so na moi avant totumbaka po ebele balobaka mabele salite mabele basala yango salite baposaka biso moko tosalaka mabele bana na biso baliaka yango biso moko toliaka esali kitoko eloko boliaka na mungwa boyokaka bilengi bomoni ndenge nini elekalaka yango biso tolobi ke article 15 débrouiller pour bien vivre ndeko oyo asukela yango libota na ye mpe kitoko balivra kitoko yo oyo omesala koyiba yaka awa bakolakisa yo mpe oyeba po epermettre mpe yo ovivre kitoko yango biso tobeteleka mbonda mpe tofule mokako swa tombola dignité ya Congo. Kaka pona cadre ya ko soutenir mosala pe ko soutenir peuple na biso bazana est ya République démocratique du Congo awa église pe communauté SCR oyo tambusami pa mosala nzambe mama évêque Philon Mwanza bango bayebaki ko sangana mokola dimanche le 9 février pona tina losambo e batelemaki babondelaki nzambe ko senga ete nzamba yoka mawa parce que libota na yezali ko kufa alors bapimaki libanda nde mona wana bazana kati ya libanda bazo sambela bayaki pona ko senga mawa ya nzambe ye moko motambusi mama Philon Mwanza l'évêque général azali ko kamba communauté wana ye ayebaki ko telemande atambusaki ba prière bayebaki ko sambela pona tina mboka kasi lokolo ezalaki mokolo obasanganaki bayebaki pe ko teya liloba nzambe yango e bazwaki verset na bango référence ezalaki Psaume 33 verset 12 et pa wapi balobi esengo na libota oyo nzambe atelaka motema pe bango bazali bomengo ya nzambe nde bakotalisa ke Congo ezali libota oyo nzambe atelaka motema représentante légale ya communauté oyo CCCR toyoka ndenge nini apesaki maloba na micro ya magazine Mbonda ya Ekolo kasi kuna mokola lelo donc mokola lelo toyebaki lisusu kosangana kita lelo ezalaki mpona kobondela vi ya eta ya mboka na biso Congo omona na Goma ndenge bitumba barwandais bayebi lisusu kowelela koyeba kobotola oyo ezali mabele na biso ça fait 30 ans ya pasi ya kolela à cause ya likambo oyo esilaka te tomeli ntango molai okobota mwana kosala 30 ans mwana mpe akoli asilisi mpe classe me likambo oyo ezali mpe kaka kosila te mais comme nzambe azalaka na ye mpe kaka nzambe atelemisaka baoya ye yango boni na biso na kati na communauté na biso na ECCR toyebaki lisusu kotala oyo ezali ka likambo oyo esengeli nango tobondela parce que koyoka sango na mboka Rwanda bapays basangani mpona mboka moko kaka ya biso oyo ezali mboka na biso Congo koya kobundisa kopesa oyo ezali maboko
mais biso pelongo na basali na kati na komito na biso ya SCR esili wana te tolobi non esengeli biso pe totelemisa Yesu na kati na problème mboka na biso Congo bango na bouti koyoka ndenge ye moko mama représentante légale ya grande communauté CCCR ndenga sili koloba kotalisa eteke le sambo oyo ya dimanche le 9 février ezalaki pona tina ya ko soutenir bandeko na biso na Goma pe na este na losambo nzambe apambola biso me biso tobitisaka ndembonda. Na tango ya kala nde toyebaka ke mwasi asalemaka pona kozala na cuisine pona kobota bana pe mobali nde abengamaki na kosala mosala pe na kotanga kelasi kasi lelo elongo na modernisation mwasi pe bapesa ye opportunité ya kotanga pe ya kosala musala ensemble na mobali ya kokamwa ezali ke awa na République démocratique du Congo plus précisément na ville province ya Kinshasa ba jeune fille ebele babosana na bango zela ya kelasi kasi bakoma kolinga na bango kobota po yango nde ekoma distraction na bango ya makasi. Okomona ba jeune fille ebele kitoko na nzela pe okokanisa lobi atonda mayele mingi ba jeune fille ya 12, 15, 16, 17, 18, 20 ans okokanisa on dirait bana oyo bakendaka kelasi nzoka nde bakendaka te me kasi bakendaka na bango kotambola tambola nyonso wana kaka pona koluka bana tango biso mbonda yekolo tokitaki na terrain boyo kandenge ba mama pe ba papa ebele babetisaki mbonda eza bana bazoyoka te wana soki azoyekele bapara na ye te mwana ngai tika nzela oyo eza nzela mabe tanga klasi azoboya te puis na ye eza likola linkaba mibali kobima libanda kolala libanda azobotaka oyo azoloba nasi azozwa ngo te sikoyo bapara tokosali naza mwana ngai nazopesa yaya tala batangolaka bo vanda bo zala kimia ozala na kimia te ozalaka sho sikoyo fo obota kaka bafille ebele soki bakomi lokoso to bakomi libota eza po bakomi olanda iPhone na kabelo oka bakomi kolanda ba iPhone na kabelo nde komotinda bango bazwa bazemi oyo eza ayebi kutata te fille moko omonaka 4 mibali 5 mibali bafille mosusu basente azoyi babe tata te mpona nini alandaki elenge ya iPhone kabelo okotasomba lipapa okotasombela ye boye okotasombela ye boye yango komosala bafika bota pambapamba na yango tokosenga kaka na jeunesse congolaise botika bitambola botika baloyenge pe botika bibota botanga kelasi pe boyoka batoli ya baparent parce que yango nde ekosunga bino boye bakokola malamu pe boye bakoasire jeunesse na bino olie lobi okoma kosenga okoma kuluna okoma na yo mwana ya balabala et pourtant koza na baboti pe oza na opportunité siko ya kotanga yokela baboti na yo pe landa nzela ya kelasi po yango nde ekosunga yo lobi pe na bino baboti boyeba na koasire éducation ya bana na bino parce que lobi bana oyo bakosala fierté na bino pe bokobetela bango maboko biso awa na mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda tosala yango mpona bolingo to bolamu ya République démocratique Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basije nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pe na basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko
Ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe. Avec bango kine ko bonga déjà. Bo sote ko zalate, érosion ko zalate parce que bango ba soldat ba bisimbi. Et ça la passe de to monaka. En cas de meurtre, ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant. O ba yaka wana ko profiter na pona molili et sika ba moni insécurité ezali, ba bandiko molili ezali obscurité, ba bandiko créer insécurité. C'est-à-dire quoi? To yebi c'est ba ko sala, bango ne ba ko gérer ba commune. O ezali base il y a chef de l'état. Oh, il y a mon quoi ça il y a quatre préparer pour na et soutenir. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso a na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Tout ce qu'on a été la commune na bino. Numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to za tatu solana bino. Neko ya Congo tala ndenge bozali komona awa bokotula nga tozali wapi tozali awa la commune ya Njili mingi na quartier D la police etie maboko epa bandeko ozali komona mibale oyo basuka na miyibi pe oyo komona misato yende vraiment vrai kulu na po bakoma ko opérer ba moto koyibaka kokata ko machati ko botolaka biloko ndeko botola yango nde ekoma métier na bango. Mibale oyo ndeko na ngai yo mutokotaka na restaurant oza mama malewa zalaka souple po ba changer bakoma akwela malewa asomi mabula fumo na makingo ya soso misu na ebe pai akotalaka esika mama malewa abombisaka misolo na e tope esika asaka bachombo na e po calcul na e ezali ke soki asalaki dépense ya 1500 ayiba yo biloko koleka ba valeur wana na mokola lelo nde ezalaki 100e jour na e ndeko aibi mama ba téléphone na ye pe à côté le pango a changé bilama avec idéologie kaka ko kima mezo kande 6e sens et salaki batala be chombo ezate baluka chombe kapi ba ekolandela bakangi moyibi yango kaka ndenge bozomona depa na la police bino moko boyoka ndenge commandant la police ba plaignant babetisaki mbonda. En tout cas, merci, monsieur les journalistes, Nandengo accordé la parole. Ce que moni ba police ou major na langwa mal à l'aise azokola la pongite pe police na yeba azokola la pongite suite na ben civique oyo monsieur Meshak talandenge yemoko amekoma sala h soki to yebite azanani grand voleur accueilli na restaurant ya mama oyo po bateka na restaurant a commandé plat ba pese pe plat e madesu abandi kolia madesu na loso eri azolia nzokande muibi misu pai azoko beta non restaurant comme ça très bien construit awa moi eloko pe unga na go checker na sala échange na moi 1500 na ngana zotika awa il faut na sala pe échange na eloko mo boya bien na kene nango abeta misu boya na prise ya mama malewa amoni deux téléphones itel Android ya lobete ngai pe na yebi ndenge na ko disere bango pona zo yango ayaki kolia malewa tango aye a commandé plan na ba pesi ya koti na kati andi pe kolia na minisa mukioto taka boye mutu abimimba moko tema ke eza babiloko eza ma prise ya fondu to bité to ta ba téléphone kokota to kota beto kuti de téléphone ezate to kuti kaka ba charger na prise to bimi boto andi ko benge papa ya kabandi mbangu akoti na lupango moko temsa ke ko bata mpa mamana esali pasi yeba ke tango yoza koluka misusu be bazolingela obul ndengeni ni bango bakozwa bomengo na sima ba poche na biso yango esengeli kozalaka ekenge yeba ke tango oza koteka malewa mingi bayaka wana baza ba client malamu te bisusu bayaka aye alia po ayi bayoka ndenge bona mobali oyo baza kosala ozo komona o mususu suka na moyibi bango nde bayibaka na bamoto mpona ko indisposer population ya mwana mboka Chilombo yango ekosenga toujours koza vigilant mpe kodenonse bango mpo na polisi asala mosala kitoko biso awa tobeti ekomanda malalasi maboko mpo mosala kitoko emonani yango tobetika mbonda. kaka mikolo nyonso 100 jours ezali ya moyibi 1 jour ezali ya nzambe ndeko ya Kongo tala bilenge oza komona banzoto ba cicatrice
tunanga inini bazali vraiment basuka na miyibi oyo kutu satana kutu abwakisa bango po ata satana apesaka mabe me mabe ya bango ekoma meme kolekela satana po eleki koleka ndelo bakangi bango lelo oyo na la police po mosala na bango ya koiba ya koboma ya koviole ya kosala mabe ya ndenge na ndenge kutu ozomona oyo akota boloko ya ndenge na ndenge me toyebaka te na bimisaka ye pe akoma meme kokandela la police yango biso magazine monda ekolo baleka yezu lokola tomesala kozwa ba appel ba cameraman de guerre bakitaki na la police boyoka ndenge abetsaki monda bo bana oto chima boko oyo bazali bana moko baza bana mabi bana oyo baza koterroriser ikanga duma ne lobi to tambola kilobi to medi bango si ordre ya commandant Michel ba o ba ye a pesi bango chance basa musala toza ba jeune de roi bango pe toza na pema ya okima mbangu pona okanga bango bana o bozomona oyo awuti barumbu ye musala na eza akotelaka bato na torder bato moto bapesa ke ba cible esika basombi te va plasma donc na yebite na kisensu ba population kisensu bakoza na te va plasma te to so baza na antenne parabolique libanda ye musala na ye yango wana ya salaka oyo aza oyo moyiba telefone yakabwe yaza moyiba telefone bon akomi kolobaki o balobi ke mutu wana alobaki ne kaka apo amonaki basoda meza telefone te ndeko mobali yeba ke musala oza kosala kuluna ya 50 ans kuluna 60 ans azalaka te ngonga oyo ezali ngonga oyo esenge na yo o préparer avenir ya lobi kolanda bapolitike ya mabete ya kotinda kosibaka bamasheti oyibaka osaka bacriminalité to oviolaka bato po lobi ke bopakala yo okobenga famille ndoki nde yo moko lelo tala ozoka soni te boye maba makasi kaka mikolo nyonso 100 jours ezali ya moyibi 1 jour ezali ya nzambe. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. likambo oyo etali insécurité na ville province ya Kinshasa mwana mama yeba ke ezala ba policier to ba commandant oyo bazali kosala musala kitoko lokola nani mwana mboka Patrick Jiparando oyo vraiment amipesa pe amikabambeka pona bolingo Congo ba criminel ya basila tala awala quartier biela esika o insécurité zaka ya trop lelo depuis asia society awa kimia ekoma kokota la kitoko na elengi malgré ba difficulté ya ndenge na ndenge sanga te tala kutu ba ozo komona bazo kobeta miso pai baza kozunguluka lokola bala malabu zoka bala mabe komanda Patrick Jiparando ache bango maboko boyoka ndenge nini abetisaki mbonda. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Tant toujours sabino ki koto frappe na frappe. Donc Jiparando za frappe de frappe ba conducteur batinda kingawa batinda inga pona osama sécurité. On a présenté au première bande. Botale très bien à Sego à 10 ans. 10 ans yoka 10 ans zo katabatu na nzungu. O ba botola ki mwasi ne biloko a Sego na yo na tema boko. Et puis ndenge na tema boko ba yena ba corruption o zo 50 000 au filmé été na boyi. Donc ceux qui ba silisi awa ba zo sambise si PV ba mon kota procureur. Mais c'est le procureur ngenda ozo yamba mutoyo pour procureur na biso o azo sala musala kitoko azo bikisa bato te. Donc ceux qui procureur yebika ki otindi kuna procureur azo pesa betino maboko ya komapei. Ozo mona oyo lisife. Comment on est beau été que moi na mukie. Ozo mona oyo demo lisife. Azala maréchal. Ozo mona maréchal. Ye.
4 étoiles. Donc à l'équina inspecteur provincial n'a pété. Comment on a-t-il longué aux hommes et longué le la Satan à eux? Moutumabe, soit à couper na yo, yabake au koufi. Aux hommes na oyo, paka oyo. Tel ajaza na yango, tata abotinga na yo. Aïe, a bêti moi ça la gonia pandi moi si moutou. Aux hommes na papa, zoé très bien. Faut pas mon aïe. A bêti moi si moi ça dans l'hôpital, a pandi moutou. Totie maboko. Tala tola moutou. N'habite Fox à moi zuwapi. Hein? Fox à zuwapi yo, a bêti moi si, y'a mon élaga moi si. Mais maman ngopé na kamwe, faut brûler kati. Pour ma casse c'est hein? Aux hommes na messieurs. Moi sinon mabana na yo, au pandier moutou, au quartier. Totie maboko. Aux hommes na oyo, lisi fait. Yeyo. Oyo. Awuti ki kole. Ayeko kota mabelo yo, akeko beta mwasi na ndako yiba biloko mwasi. Ya boye tokosenga kaka na bazuzi ya mboka na biso. Bana boye soki leta tokotina bango na maboko na bido, bosunga bango bakene musika population po. Bizali na bango ezali mabe makasi bazali bato ko vivre pemela bato te esengeli. Ba kota angenga, luzumu, buluro, tope na kanyama kasi sebasa bilanga bakoma baptiser po. Population à vivre la kimia awa. Tobetika mbunda. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Likambo ya insécurité à la ville province à Kinshasa ezakase ko matandelo mais la police pe aboyi na ye kokanga miso po aebike population esengeli à vivre la kimia avec impact na idéologie. Botala awa na butu vraiment tozali na kata boulevard Lumumba mingi na maya mokali babenga ke biso mbangu po bana mibali o bozali komona basuka na miyibi bango baboya kotika population na kimia. Musala bango zali nini koyibaka ba mama ba plante la mitu kobotaka ba saki kobotaka ba téléphone kutu ata ozala mbongo wana vraiment okoleka te parce que ezali misala la bango fuba yiba ba botola nyonso yango pe la police o ezala ma mokali et ça qui pe boulot la bango kimia kutu tande basi ba maboko bazoko beta biso pipe lokola bana malamu mais bana mabe na lobi ba bisa tu bana mabe makasi donc abino mo commandant nini alobaki na suka masolo tuite faut avoir na ndam 19h-20h soto jour libanda tokunyata yo bana oba mo sopa et surtout na couloir ya likolo en tout cas toujours bana na kimia te ba mama bazovana na kimia te mama tie mikate na ye mwani ndaye azoteka bango bakoya ba envahir mama bazwina ba biloko na ba sac na ba kabelo kokata bakokeni nango awa tozali na poste d'intervention pour mokali donc komana poste ezali ngai na kolemba bango te na ba elema na ngai tokotia bango maboko pe tozotia bango maboko oyo ezali 3e lo oyo banda na koti awa nde nakangi ya boye tokosenga kaka na ba jeune homme